bango moko ba français abotama na France alobaka français mais azazoba double stade de France a falli et pesa trouble na se ya bambondo na ba mungulu amelaka na kibuzoba na enyo sa simanzela visite à stade de Martyrs tanga bandika koloba on a robeta ngo double les 20 na les 19 concert ni ne bandaka les 20 et ceux qui les 19 Ferre a fini déjà Kofi Ferre a fini déjà JB Ferre a fini déjà Wera siko bongo berité bato bazana na se ya bawera ahosa na bango tovanda héritier watana ba beta stade de Martyrs le lendemain mwana wana ya lokoso wana o alongwe pa fali likola déjeuner comme on est dans la nan trésor congolais aleka pona ko critiquer concert ya stade de Martyrs ya héritier watana ya longwe pa fali likola déjeuner likola déjeuner akenda otala fali na tongo fali ya melati ba pesa ete asilika longwanda kumona akoma Gaulois ne vario Bouve les Gaulois après avoir traité Weranson de inapte na TV a traité Weranson na bandenge tout a qualifié héritier watana na bandenge tout na suka na ngaloba nzoto yanga maloba ya Ferre normalement soki bakoma ba Gaulois pona kombo ya leader na bango Gola faut pas ba Golais faut pas savoir ba Golais yo bande solo Congo moko ma Gaulois ndengeni leader na ngone Gola te bino ba fanatique ba Golais ce que surtout landi bongo siko wata ba fanatique ya wata faut pas savoir ba wata te biso siko toza kombo ya ba fanatique pona kombo ya wata te OK biso tellement toza ba esprit OK yango toza spiritas ba Gaulois ba mama na bayuma parce que otumbola bango Gaulois wana wa lobaki ana déjà za na oyuma zoba est-ce que Gaulois za na mboko Gaulois tena mboko ba Gaulois ba oh so la na corda ba spiritas biso to linga violence te OK comprendre ndé na zabo se na pesa ki mot d'ordre mais da ba tapaki mutu so pesa mot d'ordre mais na zo bisayo oh biso to za ba appel ndeni mutu ana zo leka na boye to taper te botika e la âge un jeune garçon soka koli a ozane maîtrise nazo bisayo ti mukile kokufa Gaulois kozala na se kaka ya spiritas bango nde baza ba provocateur alors biso toza ba yuma na bango te après tout au moment où ti moi te sala makambo bango ba ko sala te to pesa bango espace te ah bon voilà donc makambo bandela nde bongo voilà batunde ba bosanaka omona Gaulois to Vilambwa soki wana villageois soki ba villageois déjà bozana ba villageois batamboka bamboka tie mamni bolo ba bien mais soki bango balingi likambo héritier lo ba ke se réaliser ba simba to kotika na biso ba émission to ko changer dossier pour changer dossier comme dossier ni to lobela ngol soutien pour soki ba simbi à l'héritier kangi Ferre likambo pe silite akangi Ferre tia en otage to kangi Ferre to tia en otage to bakisi sur matabisa Serge Petuana Serge c'est Léo on est pour to kangi de loko héros de la Léo ni concert ni répétition youtubeur ya collègue na bino yo to leki yo to na chaîne na yo ya les gars na ba plateau batu ko loba c'est les porte-parole à Ferre c'est les ala mukala Ferre c'est ba taquer Ferre ya yoloba mais azari chef na bango na wonye musique mais c'est normal voilà nan voilà nan bon taquer chef mutazaki chef na bango na wonye musique maison mère na mukila Ferre azaki chef d'orchestre na orchestre Wera te oui bo siko quand ça nazolo ba so ezaki azo ko intervenir pour rolinga te mutazaka chef na bango ba manquer te azaki chef héritier te Ferre azaka chef héritier te bango moko na maison mais baloba héritier c'est le mutanda ko diriger zaika Wera ti Ferre azaki chef d'orchestre na wonye musique maison mère te chamo héritier azaki chef d'orchestre ya maison mère héritier za mwana papa mwana roi yo za chef d'orchestre na orchestre papa abiso wa chef na ngate nini o Ferre o héritier zo sala Ferre ko sala te ko déjà ya liboso ko voyager na orchestre mobimba Ferre ko karate ko beta ba concert ebele nde héritier beta Ferre ko karate ko stabiliser orchestre Ferre ko karate pour na likambo ba visa yango héritier à entretenir ba bonne relation na Fali
c'est là bino bomona net ki héritier banga fali to biso ba spiritas to banga ba warrior yango pe mambo fabricage alo to zande na problème na bango te soki ba déclencher guerre to ye soki to za bien do bino boza bongo oh tango bien za bien mabe to kota no pena na poto na terrain wana po biso mo ba kolo nango na émission na pas de non tanga kombo mutu te golwa nyonso oyo ko chelanga OK golwa wana o aloba makambo wana na lekie na koyebana na lekie na esprit na lekie na makamutu o esenga mwa mobala za nango na la makamutu na bilamba ndo gagner na makamutu intelligence na lekie mona ngolo ba blague kolanda tende ba na ba TV na ba lobaka ngana ko ya tena ndo lobaki na zaka na boy na zano tana na tante déjà na organiser ba événement au posala ngwe kuta million donc ya ochanga na ba golo na ta pam na na kamera na bango te abiko koma lokola ye faut les kai na soin avant na no wa kolobi avant na no wa yo changa na mta sokola na cantine boni bêtise boy nani asokola na cantine golo ana o ngo kumisa mena tanga kombo te ko tanga kombo te ngana niveau na yete o tanga nga bato ngana yebite ngana lobi golo lobi asa golo ai ukola pena mutu te lobi asa golo ai asa golo ya wana kebisi golo ango niveau azo nga to koma na a gagner te obande so ibali ba bango bazaka na ba adversaire na bango préféré peut-être so na kaya ba golo moko azomona ke nga adversaire ne préféré po nga na ko juger de yemo mtapona yemo ba poninga nga na sala nini akoti ne kola monyokolisation anyokwama yene mtaponi wa adversaire ndenge nazomona ti déjà orchestre wane kufa nango orchestre nini orchestre Fabrice Villanova e kufa kala bato nde bayeba te oyo eza bafoxing oyo yako mosala wana monde entier spiritas nde aza na droit obangisa golo akobangisa spiritas te oninga opesa dans monde autre babeta mutu facile mutango aza golo epuis golo wana awa aloba makambo wana soki batindi ye monima mogoga alobaki ekite pa bafani ambassade ba bazoba te moni makambo ndeti ya petit wana Fabrice na nga koloba ngol sur trop te po na mona déjà perda déjà tête so moni musicien alongwe na terrain musique akomo kota na ba terrain mususu ya Belgique et tout donc on avant kuto so na fola tano bilamba et tout mais ezo lekela ete muto yazo finga mutakala wana zo sala makambo yazo kokosala te. Eh bien, bonsoir, bonjour, amis fidèles internautes, les amis de Miss Guel Télévision. Bienvenue à votre émission Awa Biso, toujours sur Miss Guel TV. Il est plaisir encore de vous retrouver ce soir, messieurs et dames, sur votre émission où il défendra drapeau. Ils ont pour la défense et la communauté peut défense et drapeau. Dans ça bien, dans le bagui na rosalo basala gité. Bazoya bazo kuta biso, bazo kende bazo tika biso. Laisse-moi de vous dire que aujourd'hui, nazongi selibino lisusu papa monyoko alvej
La Pulga, messieurs et dames, ce soir, tout sur l'actualité musicale, nous allons bien le rôle à l'élevage non à moniété. Nous allons bien à part à spiritas ces derniers temps. Nous avons bien cordon, Maya Kolobe Zali. Boyebi qui te reçoit bien, te sala ngopé bien, na yebi qui bazana ba te belé. Côté ya bandeko mususu wana pour ne pas citer les noms, na respect na zaranango et pas ya ba fan ya ba artiste nyonso. Moi agitation ekoti pena pour alver j'avais bien koloba bien. To pekisa ki mafinga, alobi mafinga tia olobaka bien. Merci beaucoup avant de recevoir mon invité ce soir comme d'habitude. Nagina pesa nous merci na ba partenaire na biso nyonso oyo bossa ki va soutenir GSM Production puis va soutenir l'émission Arabiso na Miss Girl Télévision Mobimba pour que tout ça lango toujours bien. Tout le rabino basango tango iso le lenge elongo bani. Là je vois directement en direct des congolaises, il y a Roby Visor Aigle. Roby Visor Aigle. Il y a un partenaire éternel. Ce que vous avez ba logo eza na ba mission oyo, ba logo eza wana. Logo kotara pamba te c'est que ça accompagné na tueke. Merci pour notre contrat. Merci à Roby Visor Aigle. Merci directement je vois aussi notre nouveau partenaire Siza Plaka, c'est-à-dire Plaka Ango Africa. Toujours congolaise pour notre ba Plaka ate kufate bien comme na congolaise wana et pas les boss Siza ye aosombana bien na pria bien puis aosala makamba bien. Merci pour notre contrat et ça libiso toujours bien. So inazola ta manette ça qui tourne na plateau et ça la pour maman Hortense Mogo sa manette na gikolo aza toujours en vie. Alors aux artistes aux amoto olingara mamba bien aux amoto ya bon gauche tout chez Gano Kikolo prekura maman Hortense pour na ba manette artiste tourner ba clip à qualité na ba manette ça bien maman Hortense on salango bien. Merci pour na ba partenaire na biso tout vous avez belé ba oyo to tche logo te mais ba soutenir biso d'une manière ou d'une autre. Bobondi la rappel pour na biso parce que msala oyo nezo kendele ezo zape beaucoup combattu. Pambate tokomitina ba réalisateur abana basi botuna nga nini baiki sima ba caméra bozomona wana Linda Chic mtazui charge azo réaliser émission ya Awabiso lelo alobaki pe akosalango toujours bien. Merci na batunanga tout na linga rabino trop partout qui a ma lumière ya lemba baza connecté député fils ekiala bazota l'émission au lelo et osala bango toujours bien tokoloba bien alvej la pulga. Mon invité est déjà là ce soir, on va lui recevoir lelo to sengi to ke na makambu na no boepo babi bayamba ba pa ya hotel ma pas mona ke na yambie bien azo mériter double honneur pour yazo défendre bien héritier Watanabe na ndenge ya mboka quoi. Na pesi pe mbote bongo directement en direct il y a Villa de Vienne et pas il y a Elisabeth Timba Kouloua, maman Mokonzi. On a la privilégiée de l'artiste. La PCM Moté, Azana charge mingi. Edwin Nicolou Massamba mi appelé César. Voilà. Alvej la Pouga a déjà commis Azana Bisso. Il va faire son entrée, messieurs et dames. Tous à la toujours branché et connecté pour tout salango toujours bien. Ah oui. Papa Monyo Koli. Toujours Bisso. Au salango bien. Comme d'habitude. Ah oui, bien, quand nous avons offert agiter, te belé. T'es pas calme, pas calme. Pas calme. Bato bazo la agiter plus au monde na TV, ça banane. Bon, biso na côté na biso to benga ba maele maleka. Maele maleka. Ba maele maleka, ba fan club ya ba artiste o ba sila ba dans actualité té. Ba ça pe na mamba ko sala té pour ba sala rapé déjà l'autorité. OK. Donc ba ba ko agiter. Ba jeune garçon. Ba jeune garçon makilé ça ba on moto. Merci voilà. Et encore une fois de plus. Seja bem-vindo. Muito obrigado. L'émission Awabiso. Merci beaucoup. Vous avez parlé na yo? Parler pena. Tika loba bien habillé. Ah, biso to ngara to ça les photos à propre pour toi ba sa perte. Obi? Biso to ngara to ça la propre, tu vois ba sa perte. Ah, bato balinga basa mama makasi bilamba ne ba saper hein. Te za ba jeune garçon bonga na âge na rolo bila bilamba. En plus tant ozolo bila bilamba so mango wa bina o mata avion te. Olobi? Non, on mata avion te. On va d'abord s'asseoir parce qu'il y a encore à parler. Est-ce que au moni ngana lingela ko boy pe bato ba otala biso ba lingela ko boy. Oui, bien, ça pas certains à canito qui est un terrain polémique, mais au tindigranga. Ah ça bon? va bien. Il y a une polémique, il simple vérité. La vérité blesse, mais c'est la vérité.
Si vous moto à voyager, vous avez la facilité, au son moment, bilamba ya qualité ya bien. Au jaïn des ans, tout ce que BCB, c'est batégrana au jaïn, bilamba ya qualité ya bien, ya cher. Bilamba qualité za Mexico. So au monde mtazolo bela bilamba, tala no âge na e. So au monde mtazolo bela bilamba, faut tala no âge na e. Faut tala no âge na e. Nga ko saper te na lo bela bilamba nde. Na lobby kaka ba jeune garçon tango zo lingo lobela ke na lati bien au matin na avion te bilamba ngo sombaka wapi asomba ni pika awa mais ya cher ya qualité ya bato bakina osomba na somba match avion pour mtala ta cher faut ba pasa la nini obi pour mtala ta cher faut ba pasa la nini vous ont calculé mon tout ndenge nini te na lobby kaka po ba jeune garçon yo yebi bazolo ba moi trop yango ya mofo ozongisa bango na nzela ti sali oza libanga monio oza libanga ya molili nga bwakela bato jeto te nga na celui qui se sent piqué connaît l'affaire nga na moniokoli voilà ba jeune garçon ba se maîtriser ndeka mais pourquoi ozoniokola ba jeune garçon ngo quoi po balingi bazala na école na nga ya moniokolisation ah osala école ya moniokolisation nga na école ya moniokolisation cela veut dire soko lingo nyoko mate beta papa monyoko likara omonenge Miss Girl TV ezabwe awa biso voilà et après na batu mususu ba qualité ba image yo bimisa ba ko bimisa moté OK so so amonika émission no boye moté mais ça les passe po ani yeboye konyoko mayangwana OK voilà OK siko yo konyoko mana eza ke so akomi o calculer kaka alvege la nga so ka komo calculer nga o koti na école o koti na monyoko ami o koti na école vi na we komi konyoko mati entre ngana moko kolongwa na mokili wana konyoka mesili boni mingi ba souffrance ngo mutu fanyo kwa mileza ba souffrance ndenge nini obanonyo kwa ma déjà o mona ke papa monyoko la toujours propre OK papa monyoko depuis banana succès na etile le si la raté papa monyoko li batutu balingaka e OK papa monyoko li donc ba place ezebe aza certifié o rapena ke aimé pas ba patron certifié o rapena ko banana orchestre leader yemo ba signa OK ta et puis les plus aimés pas ba patron batu nga le moni les premiers ça voilà. Patron faut beau différencier aka naza les plus aimés ya batu tout pour ceux qui ba patron to beta mabaru pamba yom to zona FCC zanon na poche donc on n'en parle même pas déjà FCC est déjà puissant na mboka FCC ba famille na ngai kuna patron bata ba patron oui mais ngana bango to za na niveau ba patron te to za ba frère mais bata batala déjà ya yo kozana kati ya famille wana pe ozana monopole les avantages pour bater belépé ti ba kota na école na yo ya monyokoli ya monyokolisation eza pour balinga pe peut-être baza la pe na gérance ya FCC tant so bazwa pe chance te eza ki mayele malekati ko FCC indusa to esprit obiso to zaka nango kuna c'est pas donné à n'importe qui mutu tout akokate ne to la bongo te mutu to akokate de atalaka place déjà vendre mboka zalaka Paulo dos Santos les guerriers. Vous comprenez? Sur quelle place moi agitation côté. Procédure les aranini pour nos côtés na FCC par exemple. Procédure les alaraté, tous alaraté na posa muta kota tête, tous alaraté na posa muta longwa tête. FCC coca. Tokoka. Parce que batu mususu ti ba ela robe esprit atindika chaka les arts pour yo linga rope sa porte. Na zape camarade na bango te ba kota pété FCC. Okola pe na mututé. Kobana la fondateur na biso Kings Love International ba bon séjour na Paris. Voilà. Corniche Tambani bangonde bat basala FCC. Oui, biso za ilo rebomanga partout on ezaka ke non nakola bat biso baza na promo akola na bat. Bazo wele la mingi. Luka ba camarade na yo bata quartier na bino. Yo zo wele la nga okanga manga makasi boyenga na yebiote. Voilà. Ça dérangeait l'émission qu'on était ici l'autre fois, semaine passée, tous les gens à un plateau à Abisso. L'intervention dans les scandales. Et scandale dans le sens que au traité, le leader a mené le roi faire égaux. Il est très. Mais, tout le monde déjà na Baitando, na France 24, faire égaux là. Il est mort en face à un journaliste à France 24, c'est-à-dire à se défendre comme il faut, état qu'artiste. Et puis ça liba tout bien. Si vous moto attend attendre yo bande koloba. À refaire face c'est pas ba journaliste et à France 24 par exemple. Oui oui ba français ba ngomo pe ba kolo langue wana langue française ba zoba pe bazala. Ba ngomo ba français. Abotama na France alobaka français mais azoba.
français est la langue mututa yekolaka. Rien n'empêche faire égaux la pas yekola. Mais ce azazoba malgré français. Oui, parce que ça l'a bien été, nous avons fait faire zoba. Non, wana nazo finga te nazo loba. Zoba ba yebake déjà sur azoloba. Zoba ba yebake na ba acte. O azo poser o comprendre que muto azazoba. So parmi ba acte o esala ke to comprendre que muto azazoba. Faire égaux la fait partie. Parmi les actes, c'est que on comprend que muto azazoba. Donc faire égaux la fait partie. Il y a ba bateau yo, batana ba tiki wana ya comprendre que o azazoba. Ça dit que ça mutu moko boye, tu es un artiste moko aza ko azana, ça dit azana na moi polémique, azana guerre d'esprit, n'héritier Watanabe. Bino ba spiritas faut traiter mutu en état que zoba. Pourquoi? Non, même pas. Sur tuninga ba preuve na l'action gaza zobo, comprendre gaza zoba. Si ko na nini yo zo bengi la faire zoba. Faire égaux a déjà agitation, il y a stade de il y a double stade de France à Fali et puis c'est trouble. Na se abambondo na ba mungulu amelaka, na kibuzoba na enyo sa simanzela visite à stade de Martyr. Tanga bandika koloba, on a robeta ngo double les 20 na les 19. Concert ni ne bandaka les 20 et sur les 19. Mais c'est normal, les moutons ça les rare ya maloba. Pour comprendre l'issue sur Kaza Zoba. Il est le tout premier artiste oyo asima ka ke makambo batune baloba utaka chez. Parce que faut ta la batune baloba nini. Comprendre? Ils en abattu n'enyo sauté musique ndingo loba on clair que yé ma musique qui Bouve les Gaulois après avoir traité Ranson de inapte na TV. A traité Ranson na bandenge tout, a qualifié héritier Watanabe na bandenge tout. Na suka na maloba nzoto yanga maloba ya faire. Ce que tu as douté te pour faire déjà loba ngona premier soin. Que nyonso maka uza loba utaka chez. Donc nyonso ba finga ka yem tapesa ka bango. Alors que mutamayele ako finga collègue na artiste était. Na musique ba pique ezalaka. Oko takine mutu mais osuki na musique. Oh ce que les kaka na orchestre faire eza kibuzoba. Ya kibuzoba. Na sens ne expliquer tu comprendre bien te puis na ba intervention na olobi faire amela radia mana mungulu c'est quoi mungulu ezani faire ga yemo mtaelion toyoka ngoka kuna na orchestre na ba oyoka ngopa nani mungulu balobela mungulu apart bien balobela ba tu ba uta na orchestre faire na ba obaza kuna baloba mama mungulu ya mpe biso to zwa kaka OK alors kota la ndenge makambo ekendeleleli ekende moi genre au moins mon intervention na ozoloba bien. Ça dit ma musique il faut souka la musique. Ouais. Manique de John. Aza moko ya ba pignon utilisé ezo yeba noté pour l'instant selon les rumeurs et pas ya ba ike ezo bima c'est comme si Wata mta utilisé manique pour que ba luka moi si ya ex-femme ya Ferrego la maman ya bana naye pour abima babimisa l'écran ça dit ba recevoir même Charlie Presso ba betaki asala ki tout alobaki muto akomemela ye ex-femme ya maman ya bana ya Ferrego la azana droit ya $100 payer moko la femme en question azana droit ya $500 mais to lali to lamu ki to moni livement sur TikTok to moni pena que non intervention ya moi si ya Ferré ezaki pena d'une manière sage pour nous protéger mobali ex papa bana naï na respect naï. Alors tant que guerre ya musique ezo longo na musique ezo kota tina ba vie privée nini bozo luka comme préve pas ya faire pour déstabiliser et bandaka peut pas faire mambo ya kokota na ba vie privée ba te bandaka peut pas faire donc ngai makambo ex femme na ye to mama bana na ye eza ko engager ngate na za pe na point de vue ya kopesa kuna te sauf que faire azala toujours entouré na bateau ba fingaka bateau o ba fingaka même ba partie intime ya ba parents ya bateau vous comprenez moi na wana kaka o ya créer ba problème autour bozo bossa na ka finga déjà maman héritier Watanabe faire
frère azalaka content soki batu ne bazo finga batu. Alors ce que zongeli il faut assumer. Il faut assumer. Mais toujours mon nom na Congo bon, ces derniers temps, c'est comme si presque la majorité des artistes c'est bazo taquiner trop ferré. Ça peut être par rapport à quoi? Par rapport à qui azem poli, azapena bato baza ben poli. Ferré a finga déjà Kofi, Ferré a finga déjà JB, Ferré a finga déjà Wera. Siko bongo berité bato baza na se ya ba Wera. A ça na bango. Soki da ba mikolo ana Ferré a finga bango. Et puis chose grave. Ezalaka ye moko pe artiste a finga ba image eza. Ferré gola. Yango tolobaka chi qui peut jouer un rôle. Moni so ken chi qui te au bando sala makambo na loyenge et ko rattraper dans les jours à venir. Mais bana wenge presque bango tout ya maison mère ba ressortissant c'est à maison mère baza so ba bimi na nous habité so sala constant wana so ba bimi na débit ba kenda na wera na moi tindika chakal moi polémique net na wera pe ba ko soigner après ezaki pe ka héritier watanabe au début na ye déjà avant bimisa premier album nezaki retirada na igwezaki dit moi tindika chaka ezaki dit moi bien té relation ezaki bien té. Est-ce que boye ba ke soki to chebino na défi boluka émission ata moko oyo héritier azoboya befort awera to azo dénigrer wera ezarate héritier depuis alongwa guerre oui guerre ekozala polémique ekozala loyal la team wata pe bakosalela au mobo net na minute tourbillon et kangi orchestre tout tant na orchestre tout y compris na maison mère baza na générique qui oyo peut-être et beti ko le kazala magoda on est dans la musique héritier tikala jamais ko manquer wera respect to tikala jamais ko za na guerre na maison mère. Mais il y a les à dire ya koloba ete ndeti nzembo lobi magoda ils ont œuvre d'esprit il y a l'obeso ou yaza kutu musicien latin ils ont œuvre d'esprit ya bango tout l'obeso beta e clavier te l'obeso beta e guitare te l'obeso beta e mbunda te abina guitare l'obeso certes ya ki na cri oui. Mais musique wana salami na latin wata eza collaboration ya l'obeso na team wata. Voilà. Mais na minute le team Wata on dirait Diembelinde magoda kasi bakolo magoda mtecha atmosphère mais bakolo musique eza team Wata l'obeso azaki collaborateur a collaborer na team Wata musique wana eza team Wata parce que musique eza team Wata ba close na bango ezaki comment azaki récompensé na quelque chose bon wana eza makambo ya l'obeso na maître supérieur héritier Watanabe ce qui peut kendaki bien te l'obeso azara l'acheter alingara loba donc c'est ya l'obeso avant na ekimia azo continuer ba tourner na essayer que accord na bango héritier Watanabe ezali pena sans problème. Très bien, ezali sans problème mais selon baike na ndenge tozotala na etando ba lo ba tourbillon ndenge ça yesa challenge instrumental wana Malik Sente ouais Malik Sente déjà sali par na ye ba animateur nde ba mona ba cri au bois kana nini wana instrumental wana te yango ti le peut-être ils ont lancé en fait bateau ba lo ba bongo eza bateau bazaka na biso te biso bateau toza proche ya orchestre générique si là déjà ce qui chomi kutu mtaika siko abwaka ki déjà générique si là déjà sauf que mokonza mboka fo batinda album na mikili basala mixage après album ebima ba animateur ba bwaka déjà tourbillon quand tozo wango beta boza na déjà eza na cri nango eza na cri nango bino bozelaka boyoka na disque nini ambulance gradel et puis chomi ndeni bapanzi. Ah bon ouais et ça là-bas il est bien bah sur en direct toujours à congolaise bah autant la biso na moni bongo député fils qui a la émission mois trop na moni Gelor sage Gelor Kinzonzi le roi sage azolinga autant la biso ça là bien roi sage yazara camarade ya patou qui a ma lumière ya lemba na Brésil Amérique mobimba Yannick Misoko Eli Tambo 10 000 aspects maître 113 ngomba Golgota ba vendre la rémission awa biso bazota lango en famille ezo sala bango toujours bien et surtout na ndenge kotina mabanga na bango boy et sala bango bena bien quoi toujours c'est le Oscram plus 10 papa mapasa azuto za la peine émission dernièrement
alobi héritier Watanabe atika trafic d'influence ane loko sala mututé ane sira okena mututé donc héritier Watanabe atika ba trafic d'influence ane loko sala té so za ba musicien o za lokola ba Tade de motiki les bateaux bazalina ba na maison mère atika la kozata musicien moko te azaki tata na scène ye atia en otage boka lelo eza na randa tonso su ba mungulu to ba blora melia makasi ngelo bise biloba loba déjà c'est le dans zoba gati batu bavanda kana miso ba tala c'est le na kamwa azaka musicien abeta raté même il répète raté c'est Léo bon Serge abeta rap ce que so ya lobi ke ritati ka ba grimace na maison mère boé ce qui na kanga mutu te c'est que ba non ka c'est pas faire kaka nani on n'a pas fait héritier ba non ka pas faire Hier, moi, c'est le déjà dans la génération, on a spiritas, c'est héritier. Mon esprit, c'est héritier. Et puis, journaliste, a tourné bon, on a un esprit d'habiter. Spiritas, c'est héritier. Aux hommes, on a que basu agitation, bango tout. Quand on a affaire, na bande, na on a nyonso basu agitation. Héritier, tchaki bango na défi, basimba mutu na ya tamoko. Atindaki bango baleka na mission te ba ya ko répondre était défi azalaki basimba mutu na ya tamoko mais basali déjà plus de 40 émissions ba analyse koloba te vous comprenez que muta simbi azate mais soki bango balingi likambo héritier aloba ke c'est réalisé basimba tokotika na biso ba émission toko changer dossier au changer dossier comme un dossier ni tolobela ngo lisu te poso yi basimbi à l'héritier kangi fere likambo pe silit a kangi fere a tia en otage to kangi fere to tia en otage to bakisi sur matabisa Serge petuana Serge c'est Léo on est pour to kangi de loko et loko te biso mo ba fan to go silika to kangi donc ba c'est Léo baza bato ba perda déjà kala musique est si maraté comme ça bango ba jaloux hier wa commander porte-parole à faire bon ce qui fait alors oui mais ça kotinda ba golo na ba simba mamba timwata c'est le pas go jouer rôle en mode asimba to kanga sikoye bokanga c'est Léo bo c'est le la nani na Congo ala de l'autre côté na mokili de l'autre côté na mokili de l'autre côté pas bato ba vivant na mota wera depuis wera zate ba c'est le ba sani ba viva na mota wera bazaki ba musicien pour na wera mais yemo kabeta pe dans nzoto na nzoto album ne pe kala mingi te zobima album en kombo na titre ndé na échappé nga moi muki voilà donc bango baza bato makamuna bango tout échappaka bato héros to be la sele ni concert ni répétition youtubeur ya collègue na binot yo to leki yo to na chaîne na yo ya les gars na ba plateau bato ko loba c'est le porte-parole à faire c'est le ala mukala faire c'est ba taquer faire ya yoloba mais azari chef na bango na wonye musique mais c'est normal voilà nan bon taquer chef mutazaki chef na bango na wonye musique maison mère na mukila faire azaki chef d'orchestre na orchestre awera te oui bo siko parce que nazolo batso ezaki azoya ko intervenir pour rolinga te que mutazaka chef na bango ba manquer te azaki chef héritier te faire azaka chef héritier te bango moko na maison mais baloba héritier c'est le mutanda ko diriger zaika awera ti faire azaki chef d'orchestre na wonye musique à maison mère te chamo héritier azaki chef d'orchestre ya maison mère héritier la mwana papa mwana roi yo za chef d'orchestre na orchestre papa abiso wa chef na ngate siko héritier tseke na makambu bongo esprit ona ezala kiteti to za rapina ke politesse abota mabongo esprit baluka ngona ki mukolo te nani héritier finga ngate ala ne mi l'esprit goga toto ya tembe non mais bagissement msou sezo malheureux que c'est bagissement bana mibali aolakisa que je suis un homme capable mobali agisa la bongo
ya koza hypocrite te tindika chaka nde fer azalaka tinda bafinga batayo seka abatama te oyebi déjà que Rita finga te eza ne mission moko te Rita zo finga oyo kutu boye tala kutu boye te ezalaka epa ba musicien wana ya ba buriki ya ba kizengi bazanga succès soki argument ya musique ezate nde bakotaka na terrain kofinga. Alors tolali tolamuki toki ba audio sur les réseaux. Ya nani Christelle oza danseuse ya la team Wata. Est-ce que ça na décision moko prise contre ye ndenga kendaki na maestro Fabregas aza pe collègue aza leader pe ya orchestre Villanova ataza kuna susuté na éducation ya la team Wata so yeza teke bo éduka bango bazala ben polité et tout abi bozo pe audio botindela ye na psana yo kusongo audio ngote parce que yo mopo yo kakiango akepina na Fabregas mabe comme ex patron na ye comme si pe lobia ko longa la team Wata akepina orchestre mususu akepina héritier Watana bendeti babongo na éviter ce que ça acte ya encourager ou soit te rose appel na pento mbando to suspension mobwe et que quoi accompagner. Bon déjà acte ya injure ya kofinga parents eza tolérable était déjà eza pelo quoi encourager te mais au moni batulwa pe ba Fabrice baza bato baza ba problématique déjà pour ton information parmi ba danseuses bazwa ki mituka lobi Christelle fait partie na mona ki pena na mona sur les bazwi mituka donc papa H continue rozala motema malamu en fait orchestre wana côté bauta peut-être ba mesana iko finga bongo ba mesana iko finga bongo déjà Christelle ba bon guérison ti asala ki bodio wana je pense au tali ba tourner ti mo te uti na ba kota Lubumbashi ba kolwezi Christelle azaki te azaki un peu malade siko ça va Fabrice kosala maloba o aloba ki peut pesa Christelle kanda OK mission ezalaki ko bebisela Christelle musala place aza même te c'est se comprendre très bien voilà koloba ke Christelle tang ba uti scène musicale to Dôme de Paris akendaki koluka zonga eza po e choqué bureau ya team Wata ndeni Christelle so to pese confiance mais a okende boazo kende boy beat ya Fabrice voilà beat ya Fabrice ezalaki abebisela Christelle musala bon Christelle pas à moi si age pesa no muke agir lokola jeune fille OK asukaki motema mais déjà papa H a ebisaki malasima agir lisusu na ba forme wana te na ndenge ofinga pena ba maman voilà ça bien été par rapport à l'éducation au biso tozwaka mais Fabrice a tikapé ko créer ba problème déjà ata chomi par lobaki yango déjà orchestre wana kufa nango orchestre nini orchestre Fabrice Villanova et kufa kala batunde ba ebate oya ba foxing oya ko mosala wana orchestre mutezo vungo voyager kala mingi ba des concerts na Casino de Paris ba pe na concert mususu na Barcelone donc bino concert wana Casino de Paris bo chango pe concert ouais la répétition to concert répétition na ndeni a répéter na eka na Casino de Paris kala mingi tazo kene susu na OK sous concert na ba to ozonga no sur une émission on a retourné après concert wana déjà ba ozo visa te yo yebi ndeni ke ba ozo visa te pour déjà zo raté na lo ba makambo na mona na bien tango guerre à musique eza ke po baninga mususu bo betaka ndeti diabo ke baninga mususu bazwa visa te eza ko banga to eza rani eza diabo te orchestre Fabrice ba ozwa derrière visa te po bazaka déjà na crédibilité te orchestre moko sans compte bancaire orchestre moko désordre orchestre moko bat bakima pamba pamba ambassade ba bazoba te moni makambo ndeti ya petit wana Fabrice na ngako lobango sous trop te po na mona déjà perda déjà tête. So moni musicien alongo na terrain musique akomo kota na ba terrain mususu ya benjir et tout donc non le avant kuto so na fola tano bilamba et tout mais ezo lekela été muto yazo finga mutakala wana zo sala makambo yazo kokosala te héritier Watana BCN mais
à part cause la musicien aza pe mutu aza pe cocoté voilà aza na ba délire na o asala ka pe hors musique voilà eza accident ou écoute melaye et là t'es pe na nzoto te OK asala déjà nzembu désolé à s'excuser pa ba maman prévenir ba concert héritier mona ba maman ba ya ke belé voilà ba jeune fille ba ya ke belé ba bosana na bango déjà Fabrice soka zo mona net ke yango nde eloko etikala cible na ye pour achoquer héritier a olexata pour héritier à s'excuser na nzambe na likolo na ba mama ba mona déjà que moi na mobalo ala vrai à s'excuser ba limbisa ye azo sa musique ne calmement Fabrice ne le azo kokate yango zo mona zo zonga toujours na terrain wana boko finga héritier mutakala banda lelo ti mukolo yezo akozonga problème té mais ko sala ne mieux que héritier yango ne za passe ko sala mieux que héritier yango ne za passe goga moto na tembe voilà. Alors, nous avançons tout doucement. Si ba vie physique, to ba vie privée batu. Fabrice azangi makambo to ko fingete, ezebele. Déjà bo finga na bino pe yango ata lobi comme nous bo finga te déjà bo finga maestro trop. Tango yozo linga o traiter muninga parce que défaut peut-être oyo muninga za nango ya kiste bani tout ni na to mona pe pa robino mondibu akene ote oza soki na konki soki na nini c'est comme le roi Betty tant Fabrice azolinga finga batu en oubliant que yé pas un loko biso to finga e batu bazaka na 32 da ya za nango 48 eza défaut te nzambe yo tanga mino Fabrice ya 48 nango 48 yango mona maluba musu pe mo ekala na munoko po ebima po mino ebele mino leke ebele ozana eloko mo etelemeli yo awa na munoko yo bonga mais okoka ko se faire opérer te comment les a pe risque peut-être dans sous bazo PCP moi temps bani ti ezo moi formellement ba médecin moni que non c'est bon on peut mais ko ça fait parmi ba biloko ezo bouger mutu pour ça na kingo Faguen d'hôpital, vous ne monnaie bien, Moutou DG Baby, CNPP Zawana, on dirait que l'État congolais Tchango Félé. Affaire à deux fois. Christelle a lobby, on a mis ces mots pour revendre dans la position bien té parce que vous avez voilà musicien. Lobby musicien. Abi Fabrice Aza deux fois. Mais Christelle a outa kuna, tu sais qu'elle billet. Nous vous encourager ba bloko ya bongo vraiment après bobi ke bo finga raté ceux qui balingi tolo ba makam na bangote ba beta héritier watana bena la team watana biso kara to bosana makamute bino ba mona ndeti biso to koma koluka polémique na orchestre wana pamba wana non orchestre pamba oui to vanda héritier watana ba beta stade des Martyrs le lendemain moi na wana ya lokoso wana o alongwe pa fali likola déjeuner comme on est dans la trésor Congo aleka pona ko critiquer concert ya stade des Martyrs ya héritier wa ya alongwe pa fali likola déjeuner likola déjeuner akenda otala fali na tongo fali o melati ba pesa ete asilika longwanda komona akoma golo ane wario trésor Congo ane wario alongwa likola ya ti oso comprendre aloba biloba et où me la te marque à usa les cannes à TV pour nous benga héritier ramasser des ballons faire assez pela nango guerre et bandawana biso to ma bo mate to fa na ka bo to take faire tant bango ba ya ko critiquer héritier au moment où héritier za bien artiste na bango cela veut dire bango ba banda pour total ça bango que biso to ba yu mate donc qui nango banda partie il y a concert il y a héritier watana voilà donc ramasser les ballons qui habita vide quoi voilà ba to ba bosanaka Tolala tolamuka au moment où héritier watana bazaki toujours à bon terme na Fabrice. Alobara toujours malamu na e. Au lieu bima Fabrice a otonga ba danseuse ya team wata. Est-ce que bobo san? Comment ça na makamute? Bangonde bazaba provocateur alors biso toza ba yuma na bangote après tout. Au moment où team wata esala makambo bango ba ko sala te. To pesa bango espace te. Ah bon? Voilà. Donc makamangwe bandela nde bongo. Voilà, batunda ba bosanaka. Omona Gaulois to Villambois, ceux qui wana villageois. Ceux qui va villageois, déjà pour ça on va villageois. Batamboka, bamboka tie. Mamni bolo ba bien. Ozomona. Ba Golgotha na ba Villambois wana. Tellement ba yeba makambute
vice-président bengai wa Gola so bangolais. Te normalement ceux qui bakoma ba Gaulois bakoma ba Gaulois pour na kombo ya leader na bango Gola. Faut pas ba Golais. Faut pas ça ba Golais. Yo bande solo Congo. Mo koma Gaulois ndengeni. Leader na ngone Gola. Te bino ba fanatique ba Golais. Ce que surtout landi bongo siko wata. Ba fanatique ya wata faut pas ça ba wata. Te biso siko toza kombo ya ba fanatique pour na kombo ya wata te. Ah OK. Biso tellement toza ba esprit. OK. Yango toza spiritas. OK. Bango siko kwa bazwa kombo ya Gola. Ya Gola fa ba za ba Golais. Mais quoi bazana ba ma elete yango moni Gaulois pe bima ba comprendre pe signification Gaulois yango pe ba diembela au retour na ngolo ango soki Golais bowele la ni na ba spiritas ayebite saka bango balinga ko diembela leader na biso bango bali leader na bino azoko ka kosala makambo te ko le héritier to diembela na ni na makambo ezo sala mafera ko sama mungulu ko le héritier te makambo nyonso faire sala héritier sala ngo facile et puis bien. Oh, l'héritage au sala faire encore sala te. Nini au héritage au sala faire encore sala te. Déjà ya liboso ko voyager dans orchestre mobimba. Faire encore karaté. Ko beta ba concert ebele de héritage beta faire encore karaté. Ko stabiliser orchestre faire encore karaté. Pour les kamaba visa yango héritier à entretenir ba bonne relation na fali. C'est là bino bo mona net ki héritage banga fali. To biso ba spiritas to banga ba wario yango pe mambo fabricage alo to zande na problème na bango te soki ba déclencher guerre to ye soki to za bien do bino boza bongo oh tango bien za bien mabe to kota no pena na potopoto na terrain wana po biso mo ba kolo nango mais to bandaka ndete to bandaka te. Végéta animateur ya Azaï ex animateur ya Maestro Fabregas a été peu tout dans la team Wata. Mais na évité qu'est-ce qui s'est passé pour Végéta alors zone la sous Maestro Fabregas. Abo peut rejoyer et qu'il n'a pas de contest soit aye comme pion soit abo ko zoyer pour asimbisa la team Wata nettement touche quoi. Ça dit pour déjà le bagi na ba propos na que yé ba musicien ba longora pa na soit acha ba musicien na poubelle na yé ne la team Wata lokotaka jamais le ko na poubelle et ozonga lisous végétal ngwa dans chanteur azami animateur oh oui végétal de na bien oh animateur ya team Wata comme végétal animateur azaki de na team Wata aboaka ni pena aboaka na nini te na disque te sega no sa stage ah ouais pour musicien on déjà côté na team Wata soka zongi na orchestre Fabrice sega beli liboma sega ya côté na te ah zainet na ba deuxième ou troisième équipe te biso troisième équipe za raté azaka ande na stage bozaka na deuxième équipe au moins deuxième équipe biso za raté biso za team Wata au mérité aux place sega ya na stage baza pe belé bazaka na bango wana na stage ayembaka nepe abwakaka nepe mais ana na stage sege na akomi na niveau ya team Wata te po so akomi na niveau ya team Wata moni shomi ana niveau ayemba na moka voyager te aida na succès aye déjà te ayebi boulot succès na tayebi boulot na kombo pe déjà ayebi boulot kombo to te ayebi boulot. Tu penses que les musiciens sont au monde dans l'orchestre, na team Wata ba oyemba to ba obwaka? Non? Na per exemple. Animateur mo pe boya utara et pas faire dupi dia ya team Wata boaka te. Dupi dia boaka te. Team Wata da di mouvement ko boulete ke mutu to oya obwaka. Te faut na niveau non et correspondre na team Wata. Bakatale ya bayamba mo babina ti po bana niveau wana ya team Wata ba Christelle bayamba mo babina po bazana niveau ya team Wata eza pe na ba danser msu baya omona ete abina pete aluka pa zonga kota uta sans echa makelele yé bana pete kaza voilà de animateur wana solo ba végétal c'est soka za na team Wata seka za na stage na combien na niveau nini ndeti nga personnellement na ebiete ah ya kina nini na yokata donc déjà na donc Maestro fini ka po ayoki ke azaki na team Wata wala ma orchestre na bango na la mi place ba ma orchestre Fabrice te
Alors, parlons maintenant de notre album où il y a les évangiles. Ouais. Évolution en haut, comment est-ce que ça évolue? Pour quand? Normalement, nous avons un lobby lobby na moi causerie moi azaki na ngona ba musicien Tim Watt après avoir coupé ça ba mapangu. Après c'est bon mapangu. Si musicien ba ju mapangu et les cas pena na ba média na éviter sur monité. OK, nga moneka mituka. Non, avant mituka mapangu si musicien ba ju ba parcelle. Ba ju ba terrain to ba terrain o ba oumelina héritier donc. Voilà, Mishka, Jires, Jerry Spear, Malik Sente. Surtout Malik Sente a mérité. Cédric Mbungu. Voilà, Nanissus. Miembe, je crois. Ambulance. Bazon Batera en Bon, mais c'est le chanteur à l'Oba qui place la terre, tout le monde va remettre Bango. Va livrer parcellaire na Bango. Donc, félicitations déjà, héritier Watanabe. Bon, on a l'Oba déjà. Album mais aussi la dimanche. Donc, dimanche à lobby ou bien lundi. Album est silly et qui mixage. Bientôt, bah, autre date. Et puis, tu as affiche officielle, il y a album Les Évangiles. Ils ont lancé. Voilà. C'est un rapport aux programme il faut qu'il y pour lundi déjà nous avons déjà na Kinshasa, nous avons na Kinshasa mission de service. Vous comprenez? Cordon à Spiritas reconnu. Nous avons une mission de service. Nous avons participé à un concert au Tourobet le 14 na Kaya Saint-Valentin. Tourobet na Gali Garvey. Spiritas Torozalana ebele na ba mourir à bonne musique. Torozalana après wana na rozong à Luanda pour organiser barbecue à sortir à les évangiles. Après wana na rozong à l'issue Kinshasa pour quelque temps na Royal sur Luanda pour na rozela. Arrivé à cause à Nostra la Pulga. Asa la programme Royal Luanda. Bien sûr, à nous aussi la Timothée aux Angola. Ils ont la production il y a production moi été dévoilé ça te bon mon producteur sera bimisa fiche nae et comment officialisé. Donc il doit la watana né au voilà. Pour ça qui est bien. Sauf imprévu, héritier Watanabe et la team Wata au grand complet. C'est l'orchestre voyageur, on a 54 personnes. Team Wata. Voilà. Merci Ezalaki Bongo Alvej la Pulga ndena sabino que to sola bien to lo bango pe bien pour to messana ndeti bongo. Donc azoza na bino na kisasa na baiki boze belé Samira Mekawata. Ozoza déjà na cordon et ça la bien de boze belé Boyambaye a participé à ce jour bien et ça la toujours bien. Et alors voilà, je disais que tout ça qui bon on a papa monio ko na plateau et ça les bateau bien Zeka Luzeka mon ami camarade. Ah, CG, Zeka, je te salue là où tu es. Merci DJ Boyka, Barcelone, DJ Abouba, Napesio Mbote, DJ Bazé Bello Balinganga, DJ Babi, Napesio Mbote Sigozali, DJ Billy Célèbre en direct à Mikili, na minute ça la bien, Napesio Bambote. En tout cas, tout va soutenir Ranga, vous aimez, vous commenter, vous partager pour ça la biso bien. Merci encore une fois de plus, Alvej la Pouga pour nous participer à l'émission à Abisso. Oui, bien que l'équipe est Simanayo Makile les Rosala. Nous supporter qu'à pocher zate. Bateau nous sommes au Makile na Simanayo ba continuer cola monioko. Ba o ba ocha Makile la na batu ndeti biso ba Makile na bango ya ba jeune garçon na. Tolanda ngote nga za spiritas mille esprit. OK. Bana mutu ta ko bangisa nga mutu mota ko loba likambo shokenga. Golo azalaki a lobby so spiritas ameki ba obeta ye, spiritas o meka ba obeta ye. Komerandeti ndeni. Komeka ko tumbola golo ba obeta ye. Kako tumula nyos na tumula ba yango. Ba golo ba mama na bayuma. Wasko ko tumula ba. Golo wana wa loba ki ana déjà za na oyuma. Zoba. Est-ce que golo za na mbogo golo. Tena mboko ba golo ba zé. Oh so la na corda ba spiritas. Biso tolinga la violence te. OK. Comprendre? Ndena zabo se na pesa ki mot d'ordre mais da ba tapa ki mutu. So pesa mot d'ordre mais ba. Na zo bisayo. Oh, ça tout ça rappelle neni mutu ana zo leka na boye to taper te botika et là âge ana jeune garçon soka koli a ozane maîtrise na zo bisayo si mukile ko kufa golwa kozala na seka ka ya spiritas monde entier spiritas ndaza na droit bangisa golwa ko bangisa spiritas te on va pesa dans monde d'autre ba beta mutu facile et puis golo wana awa loba makambo wana so ba tindie
Moi Mugoga lobaki et quittez pas ma fan. Mais abi alobe peut-être pour nini wata aswa na kanena ba fan non ke na ba. Bangonde loka bazalaka bakizengi soki basali likambo retour ye makasi bawanga na batu na bango. Joana za collaborateur na bango ti. Alobelaka bango ti. Bachaka ye na ba page na bango. Tanga 6000 de place à mabe. Bamoni retour ye makasi bawanga ni o aza fan. Fan te bo simbi to coffre leader na bino. Bino pe ba goloa o bo linga ndeti bo se faire face. Bo meki e kolongwa ya goga e komi abiso na bino. Coffre goloa na alobaki wana. Ah bon? Bo biso to poto coffre goloa wana alobaki wana to bangai. Bozama casse na grimace ba trafic de to yebi de quoi nous sommes capables. To yebi. Goloa na pas ko coincer yo. Goloa na ka yo zolo ba na pas ko coincer yo. Avant yo coincer. Déjà golongo o lingo loba wana. Na pe na poso bwaka ete. Na émission na pas de. Non tanga kombo mutu te. Golwa nyonso o yoko chelanga. OK. Golwa wana o aloba makambo wana. Na lekie na koyebana. Na lekie na esprit. Na lekie na makamutu o esenga mwa mobala za nango. Na la makamutu. Na bilambanda o gagner yo. Na makamutu intelligence na lekie. Mona ngolo ba blague kolanda tende ba kana ba TV na ba lobaka ngana ko ya tena ndo lobaki na zaka na boy na zano tana na tante déjà na organiser ba événement au posala ngwe kuta million donc ya ochanga na ba golo na ta pam na na kamera na bango te abi ko koma lokola ye faut les kai na soin avant na no wa kolobi avant na no wa yo changa na mta sokola na cantine boni bêtise boy nani asokola cantine golo ana o ngo kumisa mena tanga kombo te ko tanga kombo te ngana niveau na ete o tanga nga bato ngana yebite ngana lobi golo lobi asa golo ai ukola pena mutu te lobi asa golo ai asa golo ya ngona kebisi golo ango niveau azo nga to koma ana a gagner te ayo gagner no spiritas ndenge niveau no gagner te o gagner te azape na armement ya ko gagner te do atika po bawanga na ye atika bawanga ne mabe bawanga na ye mabe bawanga na ye na baninga ne moko bagolo bawanga ne bagolo bawanga na ka so yindi bawanga na ka muta kwa sima zate ngaso ke yindi ba spiritas ba kwa sime alvej la pour la spiritas certifié et puis cordon na biso ba kwa sime ndenge bawanga na musiki ndingo bagowanga na ngai batu bakwa sime baza ba empresario Mandela Weston akoya lobi oyo pena soda na biso ba Alex Mundai bakoya ba Antonio number 1 bakoya ba maman ici de l'éguide bakoya ba o pena spiritas ba présidente Amelia Mwanda ba tête ya bato balobelaka ba leader na bango awa na ndenga bangola yo eta spiritas oza pena adversaire déjà bato balobelaka ba fan biso toza numéro 1 adversaire au tap ni kota ba warrior ni kota ba lo bande soki bali bango bazaka na ba adversaire na bango préféré peut-être soki na kaya ba goloa moko azomona ke nga adversaire ne préféré ko nga na ko juger de yemo mutapona yemo aponinga nga na sala nini akoti ne kola monyokolisation anyokwama yende mutaponi wa adversaire ndenge nazomona ti ye pa ebisenga yo po kanisa ke yaza adversaire na ngai déjà nga la camarade na ete ah bon po nga la camarade na ba jeu na nga ne to mo sala onde uzolobela nani Gaulois wana yo zoloba yo ko zoloba la Gaulois ya on peut nazo répondre ka Gaulois c'est très fort messieurs et dames émission biso avec Daraboui awa émission awa biso c'est papa héritier Ndombele merci de nous avoir suivis tout comme penza na suka émission oyo vraiment na robaksa minute pour na sepelisa rabino bo aimer bo commenter bo partager bo za na ba produit na bino bo za pour ça to l'exango awa to sela ngo publicité boya nango to sala ngo toujours bien pour les émissions les plus suivies de la capitale, l'émission les plus suivies, c'est-à-dire stabilité, il y a émission là conforme harmonieux c'est ça la awa
pour ça leur bien batala yo babenga yo ba commenter batinelo message na ba audio ke batala ki yo tala ba ke no boy il faut ça na awa biso pour ça la bien na pesi pe ndona mususu wana ya masolo bino bolingaka tanso kansa ko kenda to za net na moi tindika chakale wana ya ngai na pesi mbote boyebi déjà na mboka o soki ba sololi awa biso te ba solola balabala voilà boyebi eko sarate toujours focus David Wembe je te salue mon frère là où tu es eso sala toujours bien pour toujours défendre Drapeau tala musala batike li biso to tikali na charge mboka mobimba ba défenseur ba komi mibali bongo bolo baraboye boleki biso mena nini Alvege la Pouga nani ba kozwa mabanga na ona pokwa lelo. Ouais, Mota Liboso na grand frère propre Ben Willy les Gabonais. Le seul fantôme en direct du Brésil na pesi bodi matadi Mote. Madrid na ngai ya sika malgré bazo combattre ngai. Na zui Madrid ya sika mais mokili zo telemelanga. Mami, bisous. Julia exaucée femme forte na pesi Mote. Niclette envoie ma mère na biso, Niclette envoie ma haute facture. Yo akoma mutu. Haute facture. Haute facture. Boy Kakazenga na PC Mote les boss Bobo double aigle. Na PC Mote sali à tous les spiritas. Il y a monde entier. Mère nangai particulièrement Fallon et Mouika. Moi ça pembe. Donc na PC Mote DJ Champagne de Lyon, il passe selon mon cœur. Na PC Mote chez la Rihanna en direct de Kinshasa. La Rihanna d'Afrique. Ma fille chérie, aux Aranatima, Oumela, Zala Zala, les boss et Tangon Kunku, Kimbakom, na PC Mote. Donc, Samir Amekawata, Bamote Belele qui a moto, on a soldat à zone à Simate. Vraiment. Samir Amekawata, na PC Bamote, Sacré Goga, Bamote Belé, donc, Bino Boyebi. Diaspora, diaspora. Diaspora. Diaspora na motema. Le président Dido Biangala, para français. J'étais sali, Farel mille esprit, Waya mon père à Paolino, na pesi Glodize Ngambote, na pesi DJ Global Bambote, na pesi Yannick Etumba les gagnants Bambote, les fondés Sige Mobali, Bambote Belé Père Double, Eternel Play, Emaninda la Bambote Angwana, Gombe na Gombe, Josué, partenaire privé, Zala Zala. Merci, nous sommes à la fin de notre émission de ce soir. L'émission a été réalisée par la maison GSM Production et l'émission aussi a été sponsorisée par la maison Plaka Ango Africa et la maison Roby Visor Aigle. Merci de nous avoir soutenus. Merci parce que vous savez bien. Ceux qui vous savez to continuer toujours comme ça bien pour embattre nous avons la défense et drapeau puis na communauté Charlie Lubo ya tala yibiso en direct à France et ça allait toujours bien dans mon bon richesse Chimba en direct toujours il y a Paris mon fils biologique. J'aimerais encore dire un grand merci à la grande dame Elisabeth Timba Koulou, à la privilégiée de l'artiste, je te salue là où tu es. Des gros bisous à ma fille chérie Amia Princesa Edwin Koulou à Chimba, je te salue là où tu es. Na pesipe mbote bongo Eliane Albino Safira na pesi mbote pa ya Eukenia je te salue là où tu es. Merci à mes enfants, je vous aime tellement trop. En direct de Kinshasa, je vois ce qui est au leader 112 chiffre ya Bakulutu Tsunami 112. Merci pour notre soutien et ça toujours bien. Na pesi mbote bongo pa Iris Obama. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine, l'émission Awa Bisso. Ciao.